Zoumel 1000 ezope ki sabiso makambo yo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien goya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koutengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya Baini ya Congo, oh Natou la landate, Badisco ya Lokuta ya Baoposa, Mama Kalamba, et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa. Zoumel ebimisa Terminator Poasa. Roger Lungala kota retraite. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kolanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali na masolo otobongiseli bino oyo masolo tokosenga na bino bolanda biso lelo na bokebi pona boyoka eloko nini oyo équipe ya Radio Zoumel 1000 tobongiseli bino na mokolo mwa lelo. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino eloko moko bocha yango na mitu na bino boyeba ete ndenge ezali wana ba comédie to ba aventure nyonso tu oyo bomoni basali na nzambe basali na mboka na biso wuta mikolo na mikolo. Lelo oyo tozali kobeta sete pona koyebisa na bino nzambe alobi ete ekomi na suka pe aza kometre fin na oyo nyonso tu ezali lokola ba komedi oyo basali na nzambe basali pona mboka na biso Congo, ezala basali na nzambe bazali na kati na mboka Congo, ezala pe ba o bazali na libanda ba onyosu bazali kotambola na libanda ya liloba. Bayebaka ete tokomi na moma mabe oyo moma oyo nzambe ye moko akotelema po afrape. Bandeko babolingo na makambo nazali koloba lelo ezali makambo oyo bozwa yango na liseki te. Ezali babiloko oyo nzambe asili korevele yango kati na moko na biso na makambo etali mboka na biso Congo. Oyo ete tokoyebisa bino lelo ndeko soki obondelaka mpo na Congo ke nzambe alakisaka yo révélation moko te mpo na mboka na biso, alors yebaka ete losambo na yo ozali kosala
ozali kosala yango dans le vide. Tokumisi nzambe po ete losambo esalamaki pe nzambe asili korevele eloko moko ya monene mpona mboka na biso Congo, pe nzambe asili koloba na oyo etali bongo basali na nzambe basakanaki na bakongole batango ebele, pe nzambe alakisi basigne oyo lelo tokotalisa bino yango pe tokolobela yango. Kasi mpona wana na nyonso na kosenga na bino lelo bolanda biso penza na bokebi mpona koyoka eloko nini oyo nzambe abongisi na nzela ya bato oyo alakisaki makambo yango, pe na ntango oyo ya mbote tokoka kokota na kati ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo ebongo na nsima tozonga na kati ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, s'il vous plaît.
Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili ko betela biso. Bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso. Lelo ezali mokolo oyo tokosenga na bino bolanda biso penza na bokebi po ete message oyo tozali kopesa bino ezali message moko vraiment capital. Tokosenga na bino bozala distraite po ete ezali message moko oyo toyebi ete nzambe akosaka te, nzambe soki alakisi likambo ezali penza lolenge ndenge wana. Bandeko babolingo na banzi bato mosusu bakoloba me ndenge nini bango lisusu bakomi koloba boye balingi ba transformer radio na bango ekoma radio ya ba message moko ya nzambe ou bien koma. Non ndeko na makambo biso tokoloba lelo ezali ba makambo oyo nzambe tangwa lakisaka eloko soki ndeko umoni yango ulubi yango te tango likambo kokweya yonde moto nzambe akotuna alobi me nalakisaki eloko boye po ete oyebisa yango na bato olobaki yango te mpo na nini. Me bokomona barevelation oyo nzambe alakisi po ete toyebi ete nzambe akosaka te ezali mpenza bamessage moko oyo tokopesa bino na yango. Mpe nazali koloba bandeko boyeba yango ete na mboka na biso Congo tozali na plus de 1 million de pasteurs. Ezali kaka ndenge ya koloba me na kati na bapaster wana nyonso tu lelo oyo nzambe aza koloba ete ayebi kaka mibale yango nzambe aza koloba ezali banani. Makambo wana nyonso tu tokoyeba yango na kati na masolo oyo ezali kolobama na mokolo mwa lelo. Nazali kotindela Monsieur Zulubabela pe mama Poso message ya papa Jacques Botamba ete lobi papa Jacques a kozala na contact na bino na pokwa akobenga bino po ete bosolola masolo ezali ya mingi oyo bokosolola na bango. Message oyo tosenge ete ekomela Monsieur Zulubabela pe molongani na ye mama Poso papa Jacques akozala na posa ete to bosenga ete akosolola na bino pe apesi bino bambote ya mingi esika bozwa mikuna. Alors na makambo tozali koloba boye bandeko bomonaka ndenge bakongole bazali tango nyonso kobeta tolo oyo ndenge balobaka soki tolo etobokaka bakongole ebele batolo na bango nde esi etoboka na masolo kaka ya kobeta tolo. Biso nde toyebi nzambe, biso nde losambo, biso nde nzambe ayokelaka. Me bandeko soki biso bakongole na balosambo tosalaka soki tozalaki na kati na bosolo penza pe toyebaki nzambe oyo biso tobetelaka tolo mbele Kongo wana tolingaki to transformer yango na ndenge mosusu. Me lokola masolo ya bakongole esukaka kaka na kovova na bilobaloba na bilwalwa ya kolakisa ete biso nde toyebi nzambe me nzoka nde tozalaka mosika na nzambe tomikosaka kaka biso moko tokomi meme na baprivilege mosusu okomona oyo epesameli biso te. Okomona moto soki akufi kongola aza koyeba soki akoti lola to akoti lola te. Okomona soki kongole amoni ete mutu azali na souffrance aza koyeba ke souffrance oyo euti epai ya bandeko na ye to euti epai ya mama na ye to euti epai ya banoko na ye nyonso kongola ayebi. Kongola ayebi komona bandoki kati na bato me nzambe yango alakisaka bango bandoki kati na bato. Nzambe yango azalaka na pouvoir ya kolongola bakindoki yango te kaka prononciation koloba kaka non intel aza ndoki me nzambe yango oyo nzambe ya ayebi kaka ko annoncer me solution emonanaka te. Jésus azalaka soki amoni milimo mabe kati na yo alobi ete oza na molimo mabe pe ya kolongola yango. Me lelo bino nzambe yango bobetelaka tolo oyo bolobi ke bino nde basali na nzambe. Ndenge nini bokoma kaka kokanga bato bandoki me bokoka kolongola kindoki yango te. Lelo ezali na makambo ebele oyo tokoloba bandeko nakoloba mingi te po ete ezali oyo
révélation mama Rosalie azwaki yende akoloba pe akotalisa eloko nini o nzamba alakisaki ye pe na kati na révélation na maloba nini oyo bayebisaki na ye. Bandeko bozwa likambo o liseki te, tokomi na moma oyo ndeko naza koyebisa bino ya solo bato mingi oyo bazalaki koyela biso oyo basali na nzambe oyo mosali na nzambe abimisaka moto bampuku na libumu oyo mosali na nzambe oyo amonaka bamilimo oyo mosali na nzambe oyo azali boye. Me lelo oyo nzambe azali koloba aza kometre fin na biloko wana pe basali na nzambe nyonso basalaka makelele nzambe akobimisa misala na bango na mpwasa. Bandeko makambo tozali koloba bozwa yango liseki te, moto ezali kopela siko na kati na Congo, me mingi bazaki diba pe basali na nzambe mosusu bakokufa nzambe akozwa milimo na bango oyo ndenge na révélation emonisami nzambe alobi ete na kolongola bato wana na kati na bato na ngai po ete mobulu etika kosalama. Ndeko masolo oyo ezali liseki te, ezali somo. Me bokoyoka eloko nini oyo nzambe abongiseli bino na butu ya lelo. Mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi na introduction oyo papa Roger na makambo wuti koloba. Na kanisi bosili kozwa deja mwa ide na masolo oyo tokoloba na mokolo mwa lelo. Bandeko nayebisaka bino tango nyonso tango biso tolobaka makambo ata soki tokoti na kati na ambiance ya masolo toza kotiela bino bapilipili na mungu apo ete bolala pongi te bokota na kati na ambiance ya masolo po ete boyoka eloko nini tozali koloba tolobaka yango tango nyonso me bolandaka eloko nini oyo biso tolobaka na bino. Bandeko ngai namonaka bato nyonso oyo ndenge bamisusu bayaka pe na ndenge ya loyenge okomona moto atelemi liboso ya kamera na ye azali koloba makambo ya nzambe azali kotutuka pe motoki ezali kobima me nzoka nde na realite tango nzambe atalaka alobaka ete motoki oyo moto azali kobimisa ezali po na ngai te, ezali po na basentima na ye po na kolakisa na mokili ete yenda ayebi kosambela. Me ngai nzambe nayebisi bino ete oyo alingi kosolola na ngai ebongi malamu akota na kati na chambre na ye akanga porte abondela nzambe oyo ayebi koyoka bato akoyoka ye pe akoyanola na bademande na ye. Bandeko na banzi lelo nazali koyebisa bino ke nzambe alobaka pe nzambe asalaka pe nzambe ayanolaka. Soki nazali koloba yango ete nazali koloba yango te po na moni ete ou bien moto mosusu ya pesi témoignage ou bien boye te nazali koloba yango po na ngai moko. Lelo nazali koyebisa na bino ba Congolais ndeko nzambe apesi yo pe pouvoir. Oyo ke lelo soko koti na kati na ndaku na yo oza kobondela na kati na bosolo oza kosenga nzambe na kati na bosolo nzambe akorepondre yo. Bandeko eloko nazali kolinga koyebisa bino na mokolo mwa lelo ezali nini bofungola matoi pe boyoka. Na demande na nga na bandaki ko senga to na ba bosenga na ngayo na bandaki ko senga po na mboka na biso Congo. Tout d'abord na oyo etalaki bongo basali na nzambe. Mais lelo nazali kokamwa na kati na réponse oyo nga nazwi baza koloba ete na kati na mboka na biso Congo nzambe ayebi kaka basali ya nzambe mibale. Bandeko mibale yango banani? Et puis
nzambe alakisi nga révélation moko bandeko na kotalisa bino yango awa po ete ezali eloko ngai moko nde namoni mpe na koloba yango na kotalisa bino bandeko tango meme na sololi na papa Jacques na sololi na papa Roger bango moko mpe ekamwisaki bango balobi non likambo penza ekoko kozala vrai po totiaka yango kate meme ngai moko mpe na kamwaki mpo ezalaki neti ondire balamusinga na pongi na likambo moko boye bandeko bato mingi boza komona na kati na mboka na biso Congo baza kokanisa ete bayebi nzambe mingi baza kokanisa ete bayebi nzambe mpo soki balobi ete papa na ye to mama na ye azali ndoki nde balobi ete bango nde baza na kati na bosantu te bongo te bongo te boyoka eloko moko oyo na kati na révélation oyo ngai nazwi bandeko nazalaki na esika moko boye bolanda ngai na bokebi bandeko tosalaka attention na makambo mingi oyo ezalaka ete ntango mosusu olali oloti ndoto ou bien omoni eloko moko boye mingi banegligeaka yango ezalaka bamessage bandeko boyoka eloko onga na moni po onga na monaki ezalaki lokola ndoto te me ezalaki penza ondire naza kovivre yango na mokili moko boye eloko yango ezali nini bandeko ezalaki navandaki na esika moko boye ezalaki lokola mwa ngomba bolanda lisolo oyo malamu bandeko na kosenga mpe na bato baza na molimo ya nzambe to basalelaka nzambe bakoma makambo oyo ngai nazali koloba po ete ezali bamakambo oyo ngai na vivre yango ntango mosusu ekosunga mpe bandeko ezalaki na mboka moko boye esika navandaki ezalaki lokola mwa ngomba me esika navandaki ezalaki lokola zelo ezalaki lokola na mwa zelo me zelo yango sikoyo boyebi bazelo oyo ezalaka pembe wana oyo ezalaka rouge te oyo ezalaka noir te me bazelo oyo ezalaka ya pembe na banzi bato basi bamona yango bakoyeba zelo nini oyo nga naza koloba esika navandaki ezalaki lokola na mwa ngomba me ondire na pembeni tata moko azalaki wana ondire aza kolona bafleur me nga navandaki kaka likolo ya zelo wana kote ya zelo yango esika navandaki bandeko mwa bapelouse ezalaki na pembeni me na mwa liboso na mopanzi na ngai na kote ya profil na gauche tata moko azalaki neti na mwa nini na ye arrosoir aza kobwakela bafleur mai apres nga navandi naza kotala kuna na liboso esika ezalaki eza komonana neti nzela ngo mpenza ekenda me esuka te ezalaki lokola mwa vide na liboso kuna na komona neti ondire yaki bandeke bapigeon baza kovole bamisusu baza kokita me biloko babande kokita na se baza kododa nayebi te so babande kolia nini naza komona nga bapigeon ya pembe nga navandi wana après à un moment donné bandeko namona kaka mama moko na tata moko na koko moko bazoya neti na loboko moko mosusu na kati bazokima bato misatu baza kolanda bango na banzete nga na teli nalobi me bato makambo bakosala mpo ni baomonisa papa oyo na mama oyo pasi boye na koko oyo bazokimisa bango place boye moi mpe makasi boye mpo nani bazosala boye bazokima bazoganga bosunga biso mbala moko papa wana oyo abandaki koarrose bafleur ayebisi nga lobi ndeko tala na likambo ya bato oyo mpona nini bazosala boye mbala moko nayebisi bato alabi me mpona nini bosala bato oyo boye mbala moko bato yango batelemi wana batata wana tata wana na mama wana na koko wana bango bazokontinue kaka kokima bango batelemi balobi mpona nini oza kokota bamakambo na biso
nga na bité mais bozo landa ye bango boye problème ni basali oyo zoko tuno ebite kende bazako kimana baza bandoki ah siko nga na bi mais baza bandoki ndeni bino boyebi ke baza bandoki oh baza bandoki tala kaka nde bazokima wana bazokimana mususu alobi ke bazokimana 500 esprit kati na bango ya milimo mabe nga na tuni wana nalobi ah 500 esprit yo moni ba esprit yango ndenge nini alobi ba esprit yango za kati na bango tozolanda siko biso tozobunisa bango te mais tolingi nde tokende tobimisa ba esprit wana po totuna pourquoi bavandi na kati na nzoto wana mbala moko tata wana wa bande ko arroser ba fleur aye apusani te pembeni alobi bandeko pona nini boza koloba bakambo pona bomisepelisa bosala bato plaisir na nini sikoyo oyo mususu azalaki ono asimbaki nzete moko neti ya baseball azoloba a likamni yoza koloba bo plaisir ya nini tosala na bato alobi non po yo yebi meme na nombre ya ba milimo mabe oza na kati na bato wana opesi na chiffre nango 500 esprit alors yebisa ngai sikoyo est-ce que tango yo lobi ete bato oyo bakimi bazali na bamilimo 500 esprit kati na bango mais yebisa ngai sikoyo nalingi nayeba milimo oyo ezali kati na yo oyo etungisaka yo butu nyonso tu ya masturbation ya lokuta ya kopesaka bato ba faux prophétie ya kolobaka ba makambu ndenge na ndenge oyo nzambe atindi yo te eza milimo nini bandeko tango kaka tuni mutu wana bongo mutu wana mbala moko baluki abandi kokima zongi na nzela oyo esika awutaki oyo mususu atelemi abandi kobeta miso papa na tuni alobi yo pe problème na yo ezali nini ote nga na bande kolanda kaka ba wana po bango nde mutu na bande kolanda ngo po ami wana oyo amuninga nango asimbaki nzete yende mutu abandeki koyebisanga ke bato wana baza na bandoki yango no moni na bande ko accompagner kaka po tokende kosala ezalaki nango kaka likambo kaka tokende kaka kobondela po tobimisa ba esprit wana après tata na yebisi alobi donc po milimo wana ebima na kati na bato bino bobandeki kolanda eza kaka il faut bino bobanda kolanda bango na mikongo bobelelaka bango ke na ndenge ya mabe lokola bamiyibi soki bomonaki bango na milimo mabe kaka esika mpe botelemaki wana bokokaki mpe kobondela kaka sa meme bango bapusana pembe na bino mpe kozwa nguya kolongola milimo ezalaki kati na bango apres mutu wana atelemi kaka boye akokoloba te avandi kaka nie siko alinga baluka abanda kozonga esika nde moninga mosusu akimaki mbala moko tata wana azwi abendi ye na elamba ayebisi alobi tala naza koyebisa yo ya solo ndeko elingi koloba te bainfluence oyo bino bozali kosala kati na bato mpo na koya koyebisa bato banombre ya bademo ezali kati na bango mpe kosala bapublicité kolakisa bato ndenge nini bato mosusu baza na kindoki alors ke kindoki oyo bino boza na yango eleki makasi kati na bino moko ke kindoki oyo mosusu bino boza koinvente kati na bato mbala moko ngai nasutuki bandeko natuni tata wana nalobi donc koloba ke bango mpe baza na ndoki nde baza na tata nalobi bazali na kindoki mpe ndenge bazali kati parce que kindoki na bango ebandi meme na maloba ya lokuta boyoka alobi kindoki na bango ebandi deja na maloba ya lokuta oyo makambo bango baza koloba mpo na bato oyo ezali réalité te mais ezali bainvention na ndenge na bango mpo na kosala bato plaisir mpo na kolinga koatire attention bato bapusana pembeni na bango après eloko nini eyaki kosala bandeko na kosenga na bino bolanda lisolo oyo malamu lisolo na oza kobetela bino bandeko soki nzambe nde mutu alakisi ngai yango en tout cas bato bakomona bilembo na mikolo ekoya mais soki ezali ya nzambe te oyo naza koloba na banzi ete ekoleka kaka boye mais bolanda lisolo yango malamu après à un moment donné
tata wana tango asili kopesa moto wana conseil moto wana mbala moko ye simbaki nini moko neti libanga mbala moko abwaki yango na se atuna bandi kokende tata wana abandeki ko arrose ba fleur oyo ayaki kopesa kobanda koloba makambo wana azwi ngai alobi yaka na kolakisa yo eloko moko mpo omona ete ndenge nini bato bazali kovivre na kati na ignorance bandeko bofungola matoi bomona siko oyo ezali révélation munene ngai moko ti tango namonaki yango na tango naye komona réalité nayokaki ba chair de poule tata wana meminga kaka na kati na ndako esika bandeki koarrose ba fleur wana asalaki mwa ndako moko boye esika na kati ya ndako yango abandeki kobomba neti ba graine mosusu oyo ya ba fleur akotisinga na kati tatango alakisinga sikoyo na nini yango ezalaki neti libaya boye batia yango alakisinga ezalaki na eloko moko neti emblème bandeko bofungola matoi alakisi ngai eloko moko ezalaki neti emblème donc dessin moko neti emblème tango alakisi ngai yango alobi tala emblème wana malamu nga natali yango mais nazoyebisa ye nalobi mais nazomona kaka dessin basali cercle banini alobi tala yango malamu esika nini oyo oza komona faute ezali nga bi namoni na nga faute te nazomona kaka dessin namoni na ndenge batie mutu asimbi epe na nini alobi oza komona eloko te nga nalobi nazomona eloko te alobi aveuglement oyo yango na nde ezali koboma bino bato ya mokili na aveuglement oyo yango na nde esika ba esprit na bino nyonso tu bazwi yango baniati yango sanke boyeba tatango sikoyo bandi kolakisa nga alobi yo si omona na mokili oyo moto ya mokili aniati liloba ya nzambe nalobi te nani namoni te mpo liloba ya nzambe yango na nde esimbi biso nyonso alobi me naza koyebisa yo na minute oyo eza na bato oyo baza komibenga basali ya nzambe baza koya na kombo ya nzambe baza kosenrichir na kombo ya nzambe me bazwi parole de Dieu baniati yango mpona koaveugle baesprit ya bato mpe mpona koluka kosala baevre na bango na ndenge ya molili mpona kozwa esprit ya bato nga nalobi bato yango banani bandeko aye kolakisa ngai emblème yango naye kotala boye na ndoto tango alakisi ngai emblème yango banini wana na ndoto bandeko me bolanda mpo nakoyebisa bino ke nzambe alobaka me bato batiaka kate yango nomoni ete bato mingi na aveuglement bakanisaka ete mpo nzambe aloba bakanisaka soki nzambe akokita likolo aye abandi koyebisa yo bandeko boza na kati ya ignorance mpo yoka tango balakisi nga baemblème wana nyonso alakisi nga alobi na ndenge moto wana atelemaki ebi tala ndenge aniati parole de Dieu banini natali namoni esili après na ndenge papango ale tobandi kosolola ne tobandi kokende ndoto ye kokatana me likambo ya kokamwa bandeko naye komona emblème oyo tata wana lakisaki nga na kibomoto na ngai emblème yango balakisaki ngai wapi naye komona yango a partir kaka ya internet bandeko naza koyebisa bino nzambe aza kotala ngai soki malobo naza koloba nzambe muta atiaki alakisaki ngango na kosenga na nzambe wana olakisa pe orevele yango pe na bato bandeko naye komona emblème wana na ndenge ya kibomoto penza boye wana lisusu ndoto te kaka emblème oyo tata nalakisaki ngai emblème oyo akritikaki ndenge nini emblème wana ezolakisa ete bato ya mokili baniati liloba alors que liloba oyo nzambe aza korespecte nzambe aza kopesa importance liloba na ye bato ya mokili baniati yango mpona koaveugle bato mpona koya koyebisa bato bamakambo ya ndenge na ndenge mpe bato bakoka kondimela bato mais entre temps liloba baniati yango bandeko nakoloba mingi te papa Botamba tiela biso spot comme ça ocha image oyo emblème oyo balakisaki ngai na révélation
ebongo na ko expliquer yango ndenge tata wana alakisaki ngai. S'il vous plaît, Papa Botamba, ba image. Zoumel 1000. Merci Papa Botamba pona kotiela biso ba image. Bandeko na kosenga na bino bolanda ngai penza siko na bokebi. Na kati na masolo oyo tozali kosolola eloko na kosenga na bino ndeko longola nanu esprit ya kifanatisme. Po ete oyo naza koloba ndeko okokomona ngai lelo neti moto moko oyo tango mosusu naza koloba makambo oyo eza na nzela te me keba lobi maloba oyo nga nazali koloba rattraper yo te. Bandeko emblème yango oyo moto wana lakisaki ngai yango yo nde nayaki komona yango kaka a partir ya internet. Bandeko na kati na emblème wana oyo tata wana akritikaki makasi eloko ya liboso tata wana kritikaki alakisi nga bandeko botala esika basali dessin ya moto oyo atelemi asimbi epée. Tata wana eloko akritikaki makasi alobi ke bino bosi bomoni esika moto ya mokili azali na nguya ya koniata liloba ya Nzambe. Nga na yebisaki na lobi nanu te. Me tata na lakisi nga lobi tala. Bomoni bato ya mokili oyo bazali koloba ke bango bazali kosala ba makambo pona Nzambe. Me baniati liloba ya Nzambe oyo Nzambe ye moko akoki kosala yango jamais. Me nga na yebisi na lobi me papa oyo ezali quand même dessin. Me ndenge nini yo zali bandeko bolanda makambo na koloba ezali sekite. Soki bo critiquer me nga na koloba soki nga na kosi Nzamba confondre ngai. Soki naza na vérité Nzamba kolongisa ngai. Bandeko tata wana alobi ki alobi bomoni alobi omoni ndenge batie moto ya mokili aniati Biblia. Ezali po nini pona koluka ndenge nini ya kodomine esprit ya bato pe tango bato bakoya na kombo ya Nzambe me bazali na kati na ba makambo na bango misusu bazali kosala bino boza komona ete ezali bon Nzambe mais en réalité ezali bon Nzambe te. Bandeko tata wana na ba révélation la kisaki ngai na ekotala eloko moko na lobi tango na sololi yango na Papa Jacques na sololi yango pe na Papa Roger me na sepeli mingi eloko moko Papa Roger alobaki. Papa Roger ekozala malamu mingi tango ngai na yebisaki bino révélation wana ebongi malamu yo koka koyebisa na bato eloko oyo olobaki tango ngai naza ko expliquer bino tango nakomaki kote ya emblème olobaki likambo moko pona dessin oyo batiaki moto atelemi likolo ya Biblia. Na banjo lobaki eloko moko na yebi te ekozala malamu mingi ebima na monoko na yo moko oyebisa na ba auditeur eloko nini olobaki après nga na kozongela maloba Papa Roger. Merci Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko na bandi na oyo Mama Rosalie awuti koloba. Na tango Mama Rosalie abandai kobetela biso ba masolo oyo tango azali kotalisa biso eloko nini oyo ya monaki na ndenge ya révélation ngai na koko benga yango. Ngai nazalaki marke na eloko moko tango abandi ko expliquer tango alobi ndenge tata wana na butu tango alali tata naza ko expliquer alobi tala ndenge bato ya mokili batelemi baniati liloba ya Nzambe po ete meme ba ange ngai moko sikonde na bakisi awa meme ba ange oyo baza na likolo jamais batikala ko représenter bango batelemi likolo ya Bible baniati yango oyo sikweza makanisi na nga bandeko batikala ko présenter bango bongo te na ba photo ezala nini parce que Bible ezali sacré ezali parole divine oyo Nzambe ye moko apesa yango pona mokili. Mais eloko na kamwaki tango na ye komona Mama Rosalie alakisi ba image ya emblème oyo
nazalaki marke mpona koloba mais oyo ezali bato bazali koyeba te ke bango baza kokanisa ete bazali kotalisa bango réalité mpona makambo na nzambe mais oyo ezali su makambo na nzambe te ekomi makambo ya basecte oyo ezali kotelemela bonzambe mpona nini nalobi boye bandeko botala na baimage oyo na baimage oyo bafaire présente biso moto atelemi na epe pe atelemi likolo ya biblia déjà ndenge moto atelemi likolo ya biblia napesi mama ozali raison parce que papa wana azalaki na raison ya koloba ete oyo ezali humiliation ezali lokola moto aniati parole de Dieu bandeko bofungola miso oyo ezali révélation moko ya makasi po ete ntango mama ozali liboso alobaki tokomprenaki te me ntango akoti na profond ya masolo yango toyei komona ke ya wi botala ndenge moto atelemi likolo ya biblia ndeko oyebi humiliation ezalaka ndenge nini nakopesa bino exemple bomonaka ata ntango bacombattant bakendeke kosala bamanifestation na bango soki bakoti na ambassade ntango bazwaka foto ya président de la république eloko nini basalaka okomona batie yango oyo na se wana bazali koniata yango mpona kolakisa ete tohumilie ye tala ata baarabe soki bazali kose manifeste contre baaméricain eloko nini bazwaka tout d'abord drapeau ya amérique ezala bafoto ya baprésident na bango baza koniata yango mpe suka na yango batumbi yango me bandeko tokotana na kati na profondeur ya image oyo po ezali révélation moko bandeko en tout cas soki nzambe nde mutu alobi quelque chose na kati na mama Rosalie bandeko en tout cas tokomona signe ekosalama bandeko botala sikoyo bino moko oyo ezali biblia oyo baprésente yango me na biblia yango sikoyo batie mutu atelemi aniati biblia asimbi na epe bandeko ata ye moko Jésus batikala koprésente place moko te ke Jésus atelemi mpe aniati bible jamais bandeko oyo ezali signe moko euti na basigne moko satanique oyo ezali signe moko euti na basigne moko satanique toza koyebisa bino yango ya bosolo parce que napesi bino kaka exemple wana ndenge nini mokili elakisaka humiliation soki balingi bahumilie mutu balakisaka komona ta mosusu bazwi foto ya président batie yango na se bato baza kotambola likolo bazwi drapeau batie yango na se baza koniata yango voire même kotumba mais tala sikoyo ndenge baprésente sikoyo biblia baprésente yango na ndenge ke mutu atelemi aniati sikoyo biblia eske bandeko bozomona te ke eza révélation mobimbo nzambe aza kolakisa mpenza ke ezali image moko satanique oyo ezalaki na kati na bato mpe elingaki bato oyo ebouleversaki baesprit ya bato oyo bato bakomaki aveugle yango wana ekomaki okomona baza koloba ntango mosusu ke mama wana aza ndoki ozomona yango mpe normal oyini mama na yo mwana na yo aza ndoki ozomona yango ke eza normal mais ntango bazoyebisa bino mama na yo aza ndoki mwana na yo aza ndoki boyo mais botunaka mpe bato yango mais oui toboyi te bolobi mama aza ndoki mwana nani mwana aza ndoki onoko aza ndoki mais sikoyo bino bato nzambe yango alakisi bino nde mutu bokoki kozala mpe na pouvoir oyo nzambe apesi bino mpo ete bolongola kindoki wana kati na bato oyo bino bomoni kindoki elongwaka te esuki kaka soko oyoki bongo okei obengani mama na yo obengani mwana na yo bamakambo ndenge na ndenge bino boza kokanisa bokani bokotaki na kati na esika wana mpo na liloba na nzambe me boza koyeba te ke ezalaki nde bokotaki na secte mobimba oyo na kati na secte wana deja symbole ezalaki wana oyo balakisi bino ke ndenge nini bango moko na kati na secte wana batelemeli liloba na nzambe me bino bokomona neti boza kokende epai ya nzambe ezali lokola nakobetela bino lisolo moko oyo eza makanisi na nga mama Rosalie bolimbisi mpo ete naza kozongisela ngo maloba tosalaki bambula ebele na ntango ya deuxième république na président Mobutu batielaka biso
photo ya mama yemo na hôpital mama yemo. To photo te ezalaki statue ya mama yemo na hôpital mama yemo. Mais botala eloko nini esalamaka wana. Na tango batiaka statue wana. Bato nyonso bayebi ke mama yemo abotamaka na 1920. Mobutu aye kobotama na 1930. Mais tango batiaki statue wana bakomi mama yemo né à 1930. Mobutu na 1920. Na tango wana nanu tango bakisi ya Mobutu ebandaki korenye, moto moko bandaki koyeba te, ezalaki neti baaveglaki bato. Tango Mobutu aye kokoma na suka, tango baye kosala discours na le 24 avril. On dirait bakomi kofungola ba peuple congolais miso. Bato nyonso bandaki komona statue wana na hôpital Mama Yemo. Bakomi kotala babi. Oh. Mais c'est vrai. Donc Mama Yemo aboti Mobutu, Mama Yemo abotami na 1920. Mobutu abotami na 1930. Donc le bête Mama Yemo abotaki Mobutu na 10 ans. Bandeko eloko wana esalaki mwa makelele muke, mais batu basalaki kaka batu ya Mobutu na tango basalaki neti ba étouffer yango. Bomoni eza ba biloko moko Nzambe ayaka kofungola bato miso. Bomoni emblème oyo. Oyo ezali emblème ya bato ya CFMC. Bandeko na kati na emblème oyo na malobo tolobi lelo. Boye baka ete Nzambe a révélé déjà eloko moko. Pe bokomona ete soki Nzambe azali penza Nzambe oyo ye mutu alobeli mama Rosalie, bokomona basigne ekoya mpona emblème oyo. Esika oyo nde baveglaka bato, esika oyo nde misala mabe esalamaki na kati ya église ya CFMC bamakambo ndenge na ndenge. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci Papa Roger pona kozongisela nga lisusu maloba. Bandeko kaka ndenge te uti koyebisa na bino pe na uti koloba na bino na oyo na monaki lokola révélation. Na kosenga pe na bino bandimi ya CFMC oyo bobondelaka Nzambe na kati na bosolo bolobaka bolukaka elongi na bonzambe. Bobondela po ete Nzambe alakisa bino ya oyo ezali mabomba mi na kati na emblème oyo bauti korevelenga yango. Po ete papa oyo ngai na monaki na kati na ndoto azoyebisa nga lobike nani yango na mokili akokozala na nguya ya kotelema to koniata liloba ya Nzambe nga na yebisi eke moto azali te. Me tango alakisi nga emblème alobi tala ndenge batu na mokili batelemi likolo ya liloba na Nzambe pe baniati yango na makolo. Kaka ndenge emblème na moni ndenge pe na moni na ndo oyo tata na lakisaki ngai. Alors naza kosenga na bato nyonso basambelaka na kati na bosolo bobondela makasi Nzambe alakisa bino eloko nini oyo ebombani na kati na dessin oyo emblème oyo na yebi ete tango mosusu Nzambe ya korevele ya minene. Bandeko naza na plaisir moko te nakoki koya pona linga kaka kokosa pona esengo bato bayoka nga eza pe ndenge na nga te. Me naza koloba na bino oyo ngai na moni. Soki ezali penza naza koloba soki Nzambe oyo asala mokili na se ezali yende muta revele nga pona ndoto yo Nzambe na nga na kosenga na yo o revele yango pe na bato mosusu. O revele yango pe na bato mosusu po ete emblème oyo pona nini na kokolota kaka ndoto balakisa ngai ke baloba ke bato ya mokili baniati liloba ya Nzambe batelemeli yango pe balakisa nga emblème oyo pe na moto na nga na ye komona emblème yango wapi na ba image ya CFMC. Alors ngai na koyebisa kaka boye na bakambi ya CFMC boye bayango ke nga naza komona Nzambe alingi lisusu afrape eloko moko ya monene na kati na lingomba ya CFMC. Bobondela makasi botuna na bakambi na bino eloko nini oyo bango bazali kobomba oyo ke lelo Nzambe asepeli na yango te alingi a faire exploser lingomba. Bandeko naza koloba yango mokili eza koyoka ngai na tye Nzambe na nga a témoin na makambo nga naza koloba soki na mikosi Nzambe akokonfondre nga. Mais soki naza na kati na vérité bandeko ndoto wana nga na lotiko ezali ndoto to ndenge ozala kolali bozo oyo penza na moni on dirait que nazalaki penza na mokili moko bona komona yango neti réalité balakisi nga emblème.
mais emblème yango na kotala bona moni yango kaka ndenge balakisenga ya batu ya nani ya CFMC. Alors tokosenga mama olangi ifo ameka nanu koloba makanisi oyo ya emblème oyo azwaki yango ayebisa na bandimi. Pourquoi achaki ete moto atelemi aniati biblia bachaki yango pona nini? Parce que liloba na nzambe mutu moko tako ko nyata yango ndenge papa Roger uti koloba. To mona ka soki tango musuba manifestation ezali bato basaka ba manifestation contre ba américain. To mona ko mona musuba zu drapeau na bango ba tiena se ba zu photo président ba tiena bazako tambola bazako nyata. Mais sikoyo moto wana oya nyati biblia bandeko. Yende nani? Ezali secte monene bandeko. Po ete révélation nga na moni na yebi ete nzambe akolakisa. Akolakisa pona tango oyo nyonso. Bato bazalaki aveugle, bayebaki te, mais nzoka nde ezalaki na signe moko. Oyo nzamba ayebaki te kokoma na moma moko oyo akolakisa. Mais na mikumisi te po ete ngande na loti ndoto wana ndeko. Ndoto oyo, révélation oyo, tout comme pe bako kopesa yo yango, bako kopesa pe na bato mosusu. Tango mosusu pe, oyo nga na moni bato mosusu pe basi ba mona yango. Mais lokola bato mosusu bazalaka na moyen pe ya kopesa message yango te ko banga koloba, mais ngai na lobi. Ngai na lobi po ete etungisa na mitungisa maki mingi pona yango. Mais papa Jacques Botamba lobi ke tokopesa yo espace il faut loba. Soki ezali message ya nzambe un jour ba signe ekolakisama. Yango na bandeko na zui courage ngai na lobi. Na talisi bosolo na ngai pe vérité na ngai na kati na makambo nga na lobi. Bandeko okoki na yo kofinga. Okoki na ngolo n'importe quoi problème ezate. Mais loko na sengi na yo kaka. Longola ki fanatisme tala siko réalité po ete na minito ndenge makambu ya nzambe ekomi kokende na Congo. En tout cas ekomi kokende na ndenge ya mabe ekozala tango mosusu ba sali na nzambe mosusu ba kobanda kokufa. Boza ko luka bandoki de gauche à droite. Makambu ekobanda ko salama ya minene. Na lakisi déjà bino signe ya emblème wana bino pe bato bosambelaka bokota mabondeli nzambe bolo ba ete nzambe pona nini olotisaki mama Rosalie ndoto boye biso pe to lingi oyebisa biso eloko nini eza na kati mais eloko nazako yebisa bino ndenge nazako mona événement moko ya monene lisusu ya ndenge ya mabe ekoleka na kati ya CFMC soki ba kambia CFMC ba yeko tubela te pe koloba bosolo te eloko nini bombani na kati na lingomba wana bandeko nazana nga nzambe te mais na lobi kaka oyo nzamba pesinga soki nzambe wana alakisinga révélation yo azali na bomoi na banzi ete batu bakoloba ete ya solo penza nzambe alakisaki na mama Rosalie soki pe ezali na yango ndenge wana te nzambe ya ko confondre ngai na miso na bino. Tika ete kolo akumisama. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Bandeko ba bolingo lelo ezalaki mokolo oyo nde tobongisaki yango po ete mama Rosalie akoka ko faire passer message oyo ya révélation oyo asilaki kozwa po ete ezali na bamakambo mosusu ebongi pa to neglijaka yango tokokaki pe koloba ete likambo ezali ndoto na ye privé mais tosengi ete tosalaki ete ekoka koleka message oyo po ete tomoni ekoki kozala message oyo nzambe apesi pe tokotala to tokolika ete nzambe akorevele pe akolakisa soki biso toza na nzela to soki biso toza na nzela te nyonso tu totiki na maboko na ye po ete ye nde azali maître ya circonstance ya makambo nyonso yango wana totiki nyonso na kati na maboko na ye tozali kobongisela bino pe basije ya baémission bandeko na banzi ete mwa temps oyo tozwaki tosengi na bino bolimbisi parce que makambo ezalaki mwa ya mingi oyo ezalaki makambo kaka na kati na lingomba na biso ya Radio Zumel 1000 pe tosili kobongisa mwa ba makambo ebele oyo esengaki ete tobongisa pe topesi merci ya mingi na ba auditeur nyonso bazwaki occasion ya kolanda biso na mokolo mwa lelo pe tolobi bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci. Zoom
Radio Zoumel 1000. Pour radio, on est à Matata. À partir de il y a en France, en Belgique, en Allemagne. Monte volcan, qui a bien. Keba. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Lusolo Yoyo. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Jean-René Golo, Mamalantu. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Djaba, et Filet de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makangila, Fier, Jean-René, Voilà. Faustin
kopesa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodeposela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto jumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.